Osomon Jatini akei na ipene babengani Jatini akei na matarikibala babengani donc Jatini aza problématique akei na zigida babengani siko na minute openza papa ndenge yazoloba apoko po tokende koseretrouve wapi tokende yumbi nayebi te tokende wapi po biso tobikelaka na zandu totangisi bana na zandu fina biso tokaka bandako na zandu neti nga nde nakoloba nobonga na minute nalalaka na commune bandakanga zandu nazanga na mbongo kofuta ndako banda babimisanga na ndako nazwa biloko na bobisa akanga zandu totala nano bapréalable ana soki abomi bato nga na tangi wana nda kolonga zandu me kaka ye moto atumbaki biloko na biso kaka ye moto aboyi tobwaka matiti na bisika ya basite hotel de ville kaka ye aboyi toluwe baangere tokende kofuta mbongo toluwe baangere na tepe mpona évacuation ya baimmondice lelo apesa biso leçon mpona bana biso kiono zandu eza salite nous refusons comprendre nous refusons tokosenga mena na bakonzi oyo baza kolanda biso soki si député bakendeki kokutana na ministre elenge bazalaka 42 oyo batikali wana bavote motion portant destitution ya mwana mboka gentil dingobila parce que la ville de Kinshasa il faut ezala na gouverneur moko oyo azo travailler conformément azo respecter droit de l'homme azo respecter constitution pe azo respecter politique ya tata mokonzi ya ekolo siko na minute openza papa ndenge yazoloba apoko po tokende koseretrouve wapi tokende yumbi nayebi te tokende wapi po biso tobikelaka na zandu totangisi bana na zandu fina biso tokaka bandako na zandu neti nga nde nakoloba nobonga na minute nalalaka na commune bandakanga zandu nazanga na mbongo kofuta ndako banda babimisanga na ndako nazwa biloko na bobisa lelo biso toya kondima lisusu minani ngobila asala ba supermarché na ye awa akosa biso lisusu papa biso tokokosama lisusu te biso tozali awa na zandu président de la république Félix yo mona ke ngobila azokosa yo fungola misu po kabila ndenge nani oyo ngobila ndenge aza wana ngobila azokosa yo azosala mabe azotombokisa biso totomboka po toyina yo soki otali malamu banda ngobila ya awa akombola te soki abomi yesu jantini ngobila aboma na yesu soki abomi yesu aboma Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Tshilombo Tshimakinda besenga nde mokongo nzoko mwana papa Tshisekedi wa mulumba abotami na bondo awa na ntsaka na komi na ngerengere soki abomi Félix Tshisekedi abomi Gilbert Kankonde après Gilbert Kankonde Mike Mukeba na Ntienge Pululu sima tokotinda bango bayoka conseil ya Pepe Kale po Pepe Kale alobaka Pepe Kale azalaki munene mais alobaka Kinshasa obino botie na moto nga na kokoka na ngate aza munene mabi Kinshasa botie na moto nga na kokoka na ngate Luambo Makiada alobaka Kinshasa batutaka tolo te Kinshasa batutaka nde Mukongo soko tuti tolo Kinshasa batutaka tolo te lokola mwana mboka Jatini Ngobila abeti tolo po biso tokende koteka wapi tofanda bambula boye titititi tata mobuta yoka biso mawakongeli biso zandu marché central yango tokeka soki aza na posa kobongisa zandu toboyi te zandu eza monene azwa biso nyonso ti biso na parti moko totondi na parti wana abandi kotonga parti mosusu so asisi parti wana ya tongi toke tokoti wana akoti susu parti mosusu zandu eza monene toza neti na Rwakadinga kota Prince Kasavu kota Dimaresa kota Bokasesa asimbi na parti moko soki atongi esili ako biso peso toke kuna atongi susu wana musu esili toke tokendika malema metia kosisa posa ville ya Kinshasa ke kozanga marché central te moto atumbi biloko na biso bango ba député provinciaux basengaki na gouverneur ya ville ya Kinshasa a indemniser ba commerçant oyo biloko na bango ezikaki oyo biloko na bango batumbaki assemblée provinciale esalaki ba recommandation wana sikoyo premier ministre asali commission mobimba commission eza composée na 2 membres ya primature 2 membres ya vice primature 2 membres ya gouvernement provincial dans 2 membres ya ville Kinshasa ville eza représenté na directeur de cabinet ya gouverneur et puis na
conseiller financier oya komi le DG ya DGRK biso ba syndicat pe tozana kati ya commission tozo auditionner ba victime batu oyo batumbaka ba biloko na bango po ba indemniser bango siko tango gouverneur azui décision ya akangazano po batu wana ba panzana ti tokozwa batu wana wapi c'est pourquoi moni décision na ye wana nde tolobaki pour gouverneur sala a appliquer décision wana c'est vrai azana ba député provinciaux oya ye oyo baza facile à manipuler mais biso tolobaki faut pas bomana yesu parce que ezalaka papa tokosepela ndenge nini yo lobi le peuple d'abord le maman d'abord ba maman d'abord biso batu tooteka awa omoni esika oyo tozali awa babengaka yango États-Unis président maréchal Mobutu Sese Seko mutu apesaka biso esika oyo ozomona jatini akei na ipene babengani ye jatini akei na matarikibala babengani ye donc jatini aza problématique akei na zigida babengani ye Balobi Mikodo presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Nga vu de loin. Na s'abonner na Mikodo presse en ligne. Ah, Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Ville ya Kinshasa ke kozanga marché central te. Moto atumbi biloko na biso. Ha? Bango ba député provinciaux basengaki na gouverneur a vu la Kinshasa a indemnisé ba commerçant oyo biloko na bango ezikaki oyo biloko na bango batumbaki assemblée provinciale esaki ba recommanda parce que gouverneur ndenga sana bosala biso te pona mikolo ya kanga soki 4 mois soki 5 mois bonki abondisa pona biso tolobi boye akangi nanu pavio moko abondisi bato baza libanda alongo wana kangi mosusu abondisi siko soki akangi tokende wapi kompani eza te misala eza te tozala mibali te tobokola bana ndengeni biso mo tokoma mibali tozoseka epa président epa mama Denise amalobela biso tomwende mosusu moloba po bato wana bapanzana ti tokozwa bato wana wapi c'est pourquoi omoni décision na ye wana nde tolobaki pour gouverneur asala a appliquer décision wana c'est vrai aza na badéputé provinciaux oyo ye oyo baza facile à manipuler mais biso tolobaki faut pas bomana o yesu soki abomi yesu jantini ngobela bomana alakisi biso marché tokoti ava ya tonga zanu ya kutaki zanu atonga zanu te zanu ya salite te sikide salite omona ngo te sikide so mbula ebeti wana kojo to oleka te kasotia lokolo ya te gambela na se ya mesaka kote na bato bateka bandunda na omona ngo te batanda na kobongisa bakote bato baza na moya koleka liboso ya hotel de vie est-ce que abongisa yango abongisa yango te ya monika ya zanu to ye mission na ye la ezaka zanu baninga bana ta oluka mbongo bakufane msu balekaki bazwaki mbongo basale bafere mosusu ya moni bafere bakosala ezaka zanu arezoye na babie place wana akanga zando totala nano bapréalable wana soki abomi bato nga na tangi wana nde akolonga zando mais kaka ye moto atumbaki biloko na biso kaka ye moto aboyi tobwaka matiti na bisika ya basite hotel de ville kaka ye aboyi toluwe baengin tokende kofuta mbongo toluwe baengin na tepe mpona évacuation ya baimondise lelo apesa biso leçon mpona bana biso kiono zando eza salite nous refusons comprendre nous refusons tokosenga mena na bakonzi oyo baza kolanda biso soki si député bakendeki kokutana na ministre elenge bazalaka 42 oyo batikali wana bavote motion portant destitution ya mwana mboka gentil dingobila parce que la ville de Kinshasa il faut ezala na gouverneur moko oyo azo travailler conformément azo respecter droit de l'homme azo respecter constitution pe azo respecter politique ya tata mokonzi ya ekolo permettre ya grande marché otobengi zando sa na vision ya Gentini Ngobila Mbaka Kine Bopeto apesaki promesse na ba mama pe ba vendeur ou ba vendeuse na bandeko ba boutique ba ultimatum bambu ba mwa ebele pona ko céder espace ya zando wala mokolo ya jeudi 20 de 23h
à 5h du matin botala lolenge babuki bamesa bapanzi bamama mpona bateka te. Vendredi 21 na tongo baye bakuti baboutique ya kobukana bamaison oyo etonga mama ya kobukana sous ordre ya exécution ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila. Boyoka ndenge ba mama bazanga kite koloba na micro na biso ya télé business. Lelo biso to ya kondima lisusu Minani Ngobila asala ba supermarché na ye awa akosa biso lisusu. Papa biso tokokosa malisusu te. Biso tozali awa na zani. Président de la République Félix yo mona ke Ngobila azokosa yo fungola misu po Kabila ndenge nani oyo Ngobila ndenge aza wana Ngobila azokosa yo azosala mabe azotombokisa biso totomboka po toyina yo soki otali malamu banda Ngobila ya awa akombola te bamatiti bisika babwakaka bamatiti aboya na mituka oyo hotel de ville emema matiti atiki biso tovanda kala kati ya salite baya bakanga wese ya zando wese ezalaki nango bien eza kotravaye bien eloko ezangaka mai bafuta mai bazongisa memoni biso bamama mikolo tozovanda tozokende kosuba na batoilette ezali ya coup direct ya basima ndako. Est-ce que ezalaka papa tokosepela ndenge nini yo lobi le peuple d'abord, le peuple d'abord, les mamans d'abord, bamama d'abord biso bato tooteka awa na nsima na yango population babeti lisusu sete makasi mpona na ndeko Asane moko oyo azali partenaire officiel ya ba vendeur ou ba vendeuse o batekaka mingi na zando lokola bandeko ya bijou ba boutique ebele na kati ya zando kuna. Ndeko Asane population ba mama balelaki makasi na kombo na ye alobelela bango pona motema malamu azalaka nango. Biso toza bakomisa comment bango moko ba même député bapesaki gouverneur ba recommandation. Président de la commission Peter Kazadi. Le gouverneur a une recommandation entre autres à respecter le procédé de passation des marchés publics. Pour la ce qui est dépassé $300,000, il faut une approbation de l'Assemblée provinciale. Ce que le gouverneur a montant est dépassé $300,000, il faut un projet à l'Assemblée provinciale pour l'approbation. Ce que Moussala Bagosala, les députés, ils ont les coûts ya projet et banité diré ya ba travaux et banité mais yé député provincial na yo lobby tala ba lobby que non biso to sala erreur. C'est pourquoi la zako yebisa na population prochainement soki bolingi bo voter bato il faut la député yango avant d'aka na commune to na district oyo zali député yango est-ce que ayebi ko tanga, est-ce que ayebi ko koma, est-ce que ayebi ko loba français? Parce que député soki ayebi ko tanga, ayebi ko koma, ayebi français, ba ko condamner bisoté. Et loko bisoto télémeli to boy modernisation té. Nous ne voulons pas une modernisation sauvage. Même yé ministre Sam Leka ba tuna bino ba pandisa ko tuna une émission. Aloba ayebi loko ba ko sala té. Botuna jango imvuzi ministre provincial ya finance, o asimaka misolo a géraka misolo ya ville ya Kinshasa. Botuna ye kouya ba travaux za combien alobi ayebite. Alors ceux qui ministre provincial ayebite, ministre ya finance ayebite. Ye ba député 600 ba yebi. Yango baso ke nako zwa ka mbongo pa ya Gentini Ngobila, ceux qui bazui misolo, ba yebi so na cité wa papa social, maman social, koko social. Donc faut toke ba la bilo wa marque. Ba mama lisusu bazanga kite koloba pona ndeko Asane Libanais moko oyo a contribué à na inte ya peuple congolais na motema mobimba. Gérer ba vendeur, toujours défendre ba vendeur kitoko. Bango nde ba député ba bungi misala na bango. Moussa Sengali ba sala, il fallait ba légiférer, ba voter ba loi oyo satisfaire population. Gouvernement nyonso, Moussa ngeza ya ko exécuter ba décision
oyo ekosepelisa population. Alors tant que le gouvernement a une décision oyo ezosepelisa population te, institution oyo ekozongisa gouvernement provincial na nzela c'est l'assemblée provinciale. Mais soki assemblée provinciale badepute bakomi nango bamasa ya gouverneur, soki badepute bakomi na bango bachangeur de monnaie, soki badepute bakomi kosala na bango banque lambert, babosani mosala na bango ya députation, oza député provincial mozosala banque lambert, odefiti musu $1000, azongiseli yo $1500. Dans l'assemblée provinciale okosiéger kutu te. Nde tozomonaka makambo